Bonjour, bonjour, mbote mingi bine nyonso to babolinga mama Elianet. Na pesi bino ba mbote, ba ebo ma vimpi. Moko wazima, est-ce que vous allez bien? Bonne bande kona, est-ce que vous allez bien? Bonne santé. Kimi ezali, est-ce que tout va bien? Wabine mama Elianet ça va, hein? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba ma azobatela kimi ezali bande kona ngai. Tout à l'heure on a posté vidéo on a na marché. Ce qu'on a fait la bino, na obeta bino lisolo. Makambo oyo euti koleka na marché mokolo ya lelo bande kona ngai. Ya. Même na kati mboka mundele toza ko s'intégrer te vraiment. Beta bino lisolo makambo euti koleka na marché bande ko. Mala za ko teka na boyebi chaque mercredi, vendredi, dimanche na ko teka na marché na biso ya Noisiel. Oui maman Elianet aza na femme commerçante. Mosana nga liboso ezali service traiteur la Providence. La Providence boyebi ninga alonga nzala. Service traiteur la Providence on des gagne pena nga mosala nga nzamba pambola nga nango. Yango wana to na poto na mboka moluka mboka munene mutu be na ko na epa ya koluka. Ba vraiment pesa lisolo ya bitumba. Euti ko bima ana kati ya wenza Noisiel bato ba mundi awa na wenza ya Noisiel. Avana kota na dete ya lisolo na kopesa nano merci. La bino surtout ba boninga maman Elianet. Merci na bino surtout ba obo se plaka na maman Elianet. Merci na bino surtout obo soutenir ka maman Elianet ba vrai na ngai. Merci mingi au moins ni gari ya Noisiel. Ba vrai na ngai merci. Na lo baka soko za mutakanda kotala ngate pour se pena na ngai te. Soko za pe fanatique révolté kotala ngai te o. Ici c'est votre deuxième maman Elianet, la reine mère. Appelez-moi qui m'est Kankakal. Quand on a dit maman ni tout béton, à chacun son choix. Nous avons un choix dans la vie. Bande coalition avec le besoin. Ah ouais, bituma ebi mina kati ya wenze ya Noisiel. Bituma ebi mina ngene boye bika ndenge wenze zalaka. Ndenge bato ba kosala ba course na bango. Ezana bande ko ba kosala ba course. Bande ko ba kosala ba course ba ndingo na bisoka bato ya mangala. Ba kosala ba course na bango na wenze ya Noisiel. Na kati ya kosala ba course ndenge ezala kaka bande ko na ngai. Eska bakutanaki na mesa. Ponga tango na yaka wenza vana bandoteka. Na tambolaka nanu na tali nanu wenze. Natali tana wenza aposi manasali na kena mesa. Poso na kena mesa na longwa su teti na kosisa koteka wana na sani na zongi ndako. Bande ko na mesa ka ndenge ezalaka. Na kuti mesa mo ba oteka maquillage. Na mesa maquillage. Siko na mesa maquillage. Siko na mesa wana ya maquillage. Place maquillage azali pasi ba oto ba so ba maquillage bande ko na ngai. Ba daron moko bazalaki wana. Moko abande deja ko sima na maquillage sa ba course na ye. Mosusu aye kokuta moninga mama na ngai ye. Oya zaki place azako sima biloko ndenge ezalaka cheka ka mutu boye na se panier. Alo kota maboko na maquillage. Abo aka miss bo tombola mutu amoni enemi na ye o mama eke na mama garango ya Noisiel. Amoni enemi bandeko na ye bisi bino ma famille du cœur bon moko mama. Atombola bo amoni abani ko tipela. Yo comme ça. O fioto la nani yango. O fioto la nani. Oyebi kinga na kanela yo bandaka le ngomba okuta te mutu bakuta naka bandeko oya yakisika kutaki moko azosoma bilo makiage yebisa bi mama yo so za ki bosenzi ko ngana mosenzi te na akosaba course nanga na apona kosala nini apona koswana te to kutani par hasard na yeli koswana awa te na akosaba course na dozo ba mosenzi be comportement ki bosenzi to kutani na ona marché place o mutu nyonso aza na droit ya koya place mutu nyonso aza na droit kosala bacourse omoni nga bandi kochipe ngai obandi kosonisa ngai yango nalobi ke oza mosenzi nga na mosenzi lokwa yo te kati ya wenze nga na bandi oswana na wenze mama naswana na wenze mpona bafilme nga soa mosenzi ko ki ofingi nga mosenzi okomonaki bosenzi na nga lelo nayebiso lelo tozobunda aza makasi obeta moningo komona nga lelo nakana yo bandakala yo yebaka te nalaka na kanda na yo naka na eni na yo na baka mokoto kokutana nga na foto bunda o mosa alobi yo ba mokoto okutana to bunda okanaka ngai na kokobunda na yo te nakola na bitumba te naza mosenzi te ngai yo na telemiso oza mwasi atembe simbanga na nzoto soko oza mwasi atembe ngai yo simbanga na nzoto mama ngai yo na telemi simbanga na nzoto bandeko koswana ebandi wana simbanga na nzoto soza mwasi atembe ngai yo simba ngai
ngana osimbo te lokola yo lobi ke okana nga bandakala simba nga yo na wonza marché na wonza no aseli yango soko za mwasi ateme mama na lobi osimba nga na nzoto ngai bato batekana ba mama botika ko po ene makambo soni boy moko lobi lokola mambo soni nga na biki yaza na kibosenzi so za musenzi nga na kosona na musenzi te mama na ngai mwasi na pa lobi okana ngai mama beta ngai simba nga so za mwasi ateme mama simba nga na mitiki ngai na mitiki na maboko na beta nga kasi mwasi ateme beta nga totala simba ngai na telemi na zotala yo na zotala bando beta ngai na bandeli so na bio za musenzi mama ezaka pasi so mutambi wa musenzi ya so ba filma musenzi soka makasi ya oui c'est to kotia moi commentaire to kolobaki oyo abandeki ko finga moninga mutaliboso aza musenzi oui aza musenzi parce que mutu normal yo ye na oza na wenzi ozo somba biloko osala makosi mutu mususu pasa enemi na yo bokuta ni pa osala makosi yo ko banda ko finga mutu na pona nini kinakana yo okobanda kofinga ye pona nini na vi oyo ezali bato mibale so bayoka te bible biso bato mibale bayoka te batambola na bango nzela moko te soki bato mibale bayokani te batambola nzela moko te bokosaki kamade ya 1 jour ekabwani bokosaki kamade ya 6 mois bokabwani bokosaki kamade ya ekika mwasi na mobali kutu bakabwanaka soki bayokani te combien de fois bakamarade mwasi na mobali so bayokani te bakabwanaka bongo bakamarade kandi bakabwana te kamarade mpe bokokabwana so boyokani te bokabwana bino alors eloko to ko interpeller kaka bandeko na biso oyo baza na bizaleli ya basenzi ya koswana na balabala koswana na miso ya bato koswana na miso ya baninga na bambula leo epo otali bato wana bana mike te bato badeja na ba 55 à 60 ti likolo bana mike te oyo bazaki ya bokuti bana mongo ya 30 ans oyo bokopesa conseil yango wana ko nyoka longa yemba nzete soki etengama moye te bon aza na raison nzete so etengama ebonga te moto akola na koswana moto akola na bitumba moto akola na mafinga achangeaka na ye te ata bosaleli bajeune prière ya 1000 jours akochange te parce que mafinga ya déjà kati na ye bosenzi eza déjà kati na ye mafinga ya kati na eza ya mambo ya soni na kati ya mboka ya mondele nga mpe na tardaki te nga mpe na bisenga biba mama kobundela nango mabe te mais commissariat eza nango kaka yo mutu oza na raison boye oyo azoloba beta ndeko mpe amitika bibeta ngai ko ngai maboko ekomi ekilo te abetaka si batala ye maboko ekomi ekilo bien nga na yebisa mama nga nateka na wenza noisière commissariat yango soki asimbi yo mama konyokoma te commissariat abisa mama soki asimbi yo konyokoma na yo te asimboka na nzoto commissariat yango okoki osala nini okoki koporte kaka plainte tout de suite kasimbi yo na nzoto alors bandeko bamama mikolo nde bateyaka baleki mikolo nde bateyaka bajeune mikolo nde bateyaka bato baza nanu bana bana besoin d'éducation bongo soki bamama mibimba oyo baza bamama baza na bana baza na bakoko baza kobunda na bawenze sikoyo bajeune bokoteya bango nini bana bokoteya bana nini bandeko nanga bokoteya bana nini bandeko bokoteya bana nini so bino moboya bato ya bitumba est-ce que mwasi ya solo akoki kozwa plaisir ya kotuta tolo ya bitumba ya solo wana mwasi ya solo akenda classe attends est-ce que non mona bato bakenda classe batanga classe babundaka te po baza na éducation de base bana awa bakendaka classe bapekisaka babundaka bana bakenda classe babundaka oyo babundi na classe non babundaka te mpo na nini kasi bamama eza soni makambo mosusu eza makambo kosala te surtout na balieu public ya soni makasi bamama na balieu public koswanaka na balieu public bamama eza malamu te eza mabe makasi ya kitoko te eza bizali ya kitoko te ok ya kitoko te boyoki na tuni mama okeye apona nanga na marché awa ya kitoko te bizaleli ya koswanaka bizaleli ya kobundaka mafinga eyemba ata nango nani mwano les insultes sur les réseaux c'est pour le faible moto afingaka bakolobaka koza mal éduqué parce que moto aza na éducation malamu akoki kofinga te moto aza éducation malamu afingaka te soki ofingi soki oza moto aza éducation malamu te moto aza bonne éducation afingaka te bandeko nanga bamama to revoir tomeka kochange eza soni makasi bato moni bakaka soki bobandika koswana tokobunda bobundela nini yango bandeko nyonso wana nzoto bitumba te mama
Moutino ça seulement pas bunda te bandeko. Na vie oya lelo ki camarade de sama pouvana nango éternellement te o. Babi singa famille benda na mekata na nango te singa famille te benda ne kata te ki camarade de silaka. Ki camarade mususu nango ya 1 mois. Ki camarade mususu nango ya 6 mois. Mususu za nango ya 1 année bo yo kanite boka bwani monga ke lokola Abraham musa ke na lokola Lot. En plus na vie ndenge to za boye penza muto malonga ne tingana na bosana na camarade exemple. Camarade na to yo kanite. Ndenge na ko zape na vie nanga ko na ko sala ko na yebi yo te ata na kuteni na nzela soki to kabona ata mbote to pesa na biso te na ko sala ko na yebi yo te ba wodi ça va te parce que so batumi bale bo kabwani oya yaka toujours ko luka mninga problème ko finga ko ça veut dire que pour ça et silaki te pour ça que camarade ça qui nini et silaki te ce n'est pas bien mutu foza na dignité mutu azaka na dignité mutu foza na dignité mutu foza na fierté makambo ko sona kana ba lieu public ko ezama la mutu ce n'est pas bon ko finga nde ba finga nia mais na bango mibale moko azaki musenzi muso azaki civilisé waya musenzi na bande ko finga la bana ba gros mot mais là ka suki ça que nazo beta yo maman bien maman Moussala la Providence. Mais service traiteur. Ah d'accord. Service traiteur ça maman il est nazali. Service traiteur yon de gagne pe na nga. Yon de Moussala on est na YouTube ezaraka. Réseaux sociaux mais Moussala na ngande service traiteur la Providence. Nicolo na mapambola nzamela ki na Moussala makasi. Service traiteur Moussala ki makasi ngo moni mona za régulier vraiment na ba émission. Mais Moussala te maman. Moussala na chose physique na morale. Parce que nous avons fait la fête de 500 personnes, 700 personnes. Et en plus, même quand on a fait la fête de matata. Bon, matata, c'est que matata. Quand je dis matata, il y a batalicolo. Voilà. La fête de batalicolo, c'est la concentration matata. Il y a beaucoup de choses bien. Il y a la morale, la physique, mais ça va. Là, dans le week-end, ils ont se calmé. Après, on a une émission. Maman, merci hein. Merci hein. Voilà maman biso to kutane ne kwa ayebi ngai ya mona kanga abi mikolo azo mona ngai te ya mona expliquer que musala service traiteur la Providence alonga nzala yango nde musala ngo nzamba pesanga yango nde musala gagne penanga yango musala ngo na futela ka impôt yango musala mundela yebelinga yango wana tellement naza occupé na musala nga service traiteur yango na bomo nazali irrégulière na YouTube par rapport à l'émission. Par rapport à l'émission, voilà. Et on est dans le Koloba, bande konanga. Ouais, c'est un comportement ya basenzi, yenda bande ko finga. Azo finga moninga habite yo bako betanga ngabi mama. Asimbo commissariat, biso na wonje na commissariat. Asimbo ka commissariat yango mama te bengeleka mbila ya kokangeka ka. Musenza fingi, mais moninga zaki musenzi te. Il y a des gens qui répondent dans le normal. Ils répondent normal. Si vous avez bêta ngai maman ngana zo solo simba ngaka bêta ngai. Bêta no ngaka ngai bêta. Donc mon rabbi qui musenzi, mon rabbi civilisé, voilà. Donc on a partagé le bino lelo mercredi na yaki kao. Ngai na wonza noisiel. Bomoni yango wala. Noisiel. Vous mona tigari ya noisiel. Erreur. Ya noisiel yango yo. Marché payé yango yo. Donc marché sali ne kangami marché sili yango la bande ko na ngai eza soni na bato basona na balabala bato ya kofinga en tout cas c'est la honte eza kitoko te eza ba comportement mabe eza ba comportement moya kotika ce n'est pas bien ba biswana swana kofinga na loba ka so muto fingi mutu nde ba uti ko swana boy moko azaki musenzi moko ki civilisé soko tango swani bo fingi mutu bo tango zongi o mitali pe na miroir olobi modèle na fingi après osuni bimi kaka musenzi na biso abatu mutu moko bimi civilisé yo bimi indigène obimi musenzi obimi mal éduqué et pour mal éduqué ya moi mutete ya maman mobimba parce que kaka ba maman ko basala makambo so kuti ba mbali ba oswana ezara kaka basi ko basala makambo ngai ya wenze sili na sali nini nakena ngali sala zakina wenze alelo na beteli bino abonnez-vous massivement sur Hélène Neto TV bobo ça na te bo activer cloche de notification pour que bozo ka ba émission kala te ba émission na ko vandela na sur la ba émission ndé bomo na sa ba émission tende na utolo ba parce que musala na service traiteur
Tout le week-end, nous avons des prestations. Tant il y a des émissions, exactement, des émissions, ils ont payé. Mais tant il y a des émissions, ils ont des émissions. Merci beaucoup. Famille du cœur, bon monko toujours. Slogan à Bissot. Bon monko toujours. Famille du cœur, bon monko. Toujours. Bon monko. Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumna. Nzamba nbeshene bana betu bonso, je fais de gros bisous. Banguna bakwe ndenge satana kwe yaki bakwe lisusu. Voilà. Moto azalaki na koma bafungoli miso akwe lisusu. Ata bandoki ya fami basangani na boyo ya katie. Aluki nga na molili esimbi te. Bitumba ya molili alongi te. Soko moni na tongo akomi agite yebake na butu esimbi te. Ciao. Bye bye.